Tango mokonzi ya mboka azopesa message ya niveau wana na Kisangani, elingi koloba ete alati poso ya Lumumba, alati poso ya nationaliste, pe aza kopesa message pour que Congolais a s'approprier histoire ya mboka na ye. Pourquoi changement ya constitution? La révision, tout changement ya constitution. Changement ya constitution. Donc les soleils ya révision te, ezali les soleils ya changement. Bekoli konzi oyo ya ba Congolais. Pona nini ndeko na ngai. Donc to kende na République mosusu. Exactement. Pourquoi ne pas accepter que l'on ne perde pas automatiquement la nationalité congolaise par l'acquisition d'une autre pour permettre à nos expatriés, à nos frères, mais quelle disposition de la loi ezali autorisé bino boyeba na okende na changement ya constitution parce que avant to kende na o mosusu o ezali en vigueur au chef de l'État après taki serment ya ko respecter, il faut la respecter. Disposition nini ya mobeko na biso ezali ko autoriser bino boza na makoki ya ko réviser ya ko changer constitution ko kende na biso na république mosusu. Il est grand temps que tout s'approprie histoire ya mboka na biso moko. Biso moko to koma constitution na biso sur base à ba réalité na biso. Sur base ya ba considération ya histoire ya mboka na biso. Bazoloba, l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol et le sous-sol. Ose biso tolobi, et sengeli to zonga na formule ya kala. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Regardez ce qui s'est passé avec la création de Minembwe comme territoire. Le ministre d'État Robert Roy s'était penché sur l'article 4, c'est constitutionnel. Mais pourquoi ça avait créé des problèmes? Il faudrait que ce genre de décision soit faite par référendum, que le peuple en décide. Jean-Thierry Mosene pour topesi mbote mingi. Mbote ndekoze, mbote pe na balandi nyonso ya Radio Top Congo. Débat politique ezali marqué par discours ya mokonzi ya mboka Hollandi actualité à semaine. Le président de la République s'est prononcé depuis la ville de Kisangani na province ya Chopo sur la nécessité ya ko réviser certaines dispositions à loi où ezali comme ma freinage na mise en place ya institution après l'élection. Il s'est prononcé sur beaucoup de questions. Alors la grande question demeure. Qu'est-ce qu'on doit retenir du discours du président de la République na Kisangani? Président Zolobela, révision to changement ya constitution. Matondo mingi ndekoze. Oebi na ngambo na ngai bandakala. Tozalaki na lingomba moko ya kokanisa makambo etali liboko mobeko likonzi ya mboka na biso elenge na ba ninga mosusu ndakisa ya professeur Kabisa. Oyo api azali moto ya motuya oyo alobaki pe mingi na makambo etali mobeko likonzi. Ya liboso ezali ko bimisa elembo. Ya tina nini mokonzi ya mboka kei koloba makambo ya ko changer mobeko likonzi ya Congo na mboka oyo ya Kisangani. Oyebi ete Kisangani ezali na makambo mibale ya motuya oyo esengeli toyeba na mboka wana. Oyo ezali na impact monene na histoire ya mboka na biso. Ya yambo ezali ete Kisangani ezali esika wapi bastion ya ba révolutionnaire ya Lumumba ezalaki. Ya mibale ezali ete mobeko likonzi ya lelo o ezali œuvre ya ba belligérant ezali ville martyre na yango ezali Kisangani. Esika wapi guerre de 6 jours oyo wapi armée rwandaise na ougandaise babunda na kati ya mboka na biso e boma batu ebele et salama na ville wana ya Kisangani. Tango mokonzi ya mboka azopesa message ya niveau wana na Kisangani, elingi koloba ete alati poso ya Lumumba, alati poso ya nationaliste, pe aza kopesa message pour que Congolais a s'approprier histoire ya mboka na ye. Pourquoi changement ya constitution?
Ndeko Osé Sengeli ete balandi radio Top Congo Dans Baeba. l'obligé au Katamoke, toujours la révision, tout changement et changement ya constitution. Donc les soleils za révision te ezali les soleils à changement. Bekoli konzi oyo ya ba congolais. Pona nini ndeko na ngai. Donc to kende na république mosusu. Exactement. Pona nini ndeko na ngai. Constitution ezali nini? Ezali mo bekoli konzi oyo wapi. Ezali kosangisa. Bomoi, ebaleli, etamboleli, kosambela, koyokana, kovandisa, kokolisa bana, kotangisa, kokambaka mboka, nyonso o ezali na bomoi ya population ya mboka moko. Ezali ba us et coutume, ezali décision oyo ba ya mboka bazwi ya ndenge kani bakotambolaka. Na yango esengami ete mobekoli konzi ezala penza makanisi bizaleli ya bato yo bango moko bazwi mokano ete batambusa mboka na bango lolenge wana. Kasi mobekoli konzi ya biso alelo euti wapi tozonga moke na histoire. Ezali na eleko oyo Maréchal Mobutu asili ko bungisa pouvoir na ye. Bandeko misusu oyo wapi bazalaki na tina ya kopanza mboko oyo. Mboko oyo ebi eleko wana epanzanaki biteni. Kote epai wapi ba oyo bazalaki na RCD na Rwanda, kote epai mususu ba oyo bazalaki na Uganda, pe na bamboka misusu ba Burundi. Tangu ekosala ete makambo wana ekondongwa makasi oyo babengi na lopoto première guerre mondiale africaine. Parce que plus de 10 armées babunda na mboka na biso awa. Esengeleki finalement batia kimia na bayewana banso na gouvernement. Esika wapi tokei na ba accord ya Sun City. Kasi na sima ba accord wana esengeleki kotia république na nzela. Nde wapi biso peuple totikala kotinda bato na Sun City te. Bato yo bazalaki na bitumba wana ba belligérant na baye oya bango. Bayokani entre bango banani baroke na Sun City banani baroke ndeko Jean Thierry Mosele po yokana ya na kotika o développer mais na Sun City ba congolais bazalaki o ba participer na masolo. Mais oui, tango bakutani. Nde sika wapi mayele ya kobimisa mobekoli konzi ebotami. Epusani. Solo ezali na ba congolais oyo batiaki mayele. Kasi mingi makanisi ebele eutaki na ba expert anglais, lokola Congo et le baka français, ba pesia wana ba expert français et belge. Louis Michel, je parle sous son contrôle aza vivant ilelo, azali parmi ba oyo ba fournissa ba expert pona squelette ya constitution na biso, oyo wapi bendani na mobekoli konzi ya France. Bongo kozwa ba expert ya libanda ko ya ko participer to ko contribuer na rédaction ya constitution nde sali ya constitution na biso te. On a bandi koloba na awa na biso constitution ezali nini? Ezali biso awa na mboka na biso to yokani biso ba congolais po mboka na biso tambola to lingi nini? To lingi papa na biso azala motane, to lingi mama na biso azala mwindu, to lingi makambo wana elingi koloba ete totali culture, histoire, vision na oyo biso tolingi po na mboka na biso. Kasi déjà tango squelette principal ya mobekoli konzi euti esika mosusu ezali déjà une vision oyo ezako marché te na oyo bino moko peuple bolingi. Yango wana toza na ba contradiction na ba erreur ebele na kati ya mobekoli konzi na biso. Oyo lelo ezako pesa pasi po ete tokoka kokende liboso. Solo esalisi biso. Mais tokomi na ngonga oyo biso moko lokola ba responsable tozwa nzela ya kosala mobekoli konzi na biso moko. Ndeko Jean Thierry Mosele po continuer mais na quand même na rappeler parce que le vieux expert ba uti libanda na Gabon bazo koma constitution ya sika. Moko ya ba expert na biso congolais azali invité kuna pour na participer. D'ailleurs il est le secrétaire permanent ya famille politique na bino union sacrée le professeur André Mbata azali parmi ba expert ba bengi ba uti libanda po ba sunga rédaction ya constitution ya kuna na mboka ya Gabon.
Boye, avant de continuer ma solo nabiso, constitution ainsi qu'il faut ezala, ba changer au lobby yango, mais quelle disposition de la loi ezali ko autoriser bino, boye banaro kende, na changement ya constitution. Parce que avant to kende na o mosusu, o ezali en vigueur au chef de l'État, après ta ki serment ya ko respecter, il faut ezala respecter. Disposition nini ya mobeko na biso, ezali ko autoriser bino, boza na makoki ya ko réviser, ya ko changer constitution, ko kende na biso na république mosusu. Ndekoze ya moete tokoma na motu ya monene pe malamu oyo tuni wana na koyebisa opwe. Lelo oyo tozana nona ntina ya eloko moko ya koyeba ete ti mokonzi ya mboka azali na posa ete tokoka kovandisa mobeko likonzi oyo ezali kotambola na lolenge biso tolingi Kongo ezala. Ezali pona komitikalaka libela na pouvoir te. Ezali pona kopesa nzela na ba Congolais s'approprier histoire ya mboka na bango. Lelo oyo opesi ndakisa elamu ndeko na biso mbata azali parmi bato bazali kosalisa ndeko na biso ba Gabonais po ete bako kosala mobeko likonzi na bango. Lobi pe biso tokoki kozwa pe bandeko ya bipai bisusu. Kasi circonstance ekozala différente pona nini toza na circonstance oyo biso moko toponi ngonga na biso etamboleli oyo tolingi pe esika wapi oyo tolingi tokenda po tomoni solo ba limite ya actuelle constitution. Kasi na motuno oyo tuni ya koyeba ete nzela nini ezali kopesa biso. Nzela oyo eleki nzela nyonso na kogeraka mboka na sima oyo tobengi démocratie. Ezali nzela oyo eza kopesa peuple pouvoir. Peuple azali na pouvoir nini na sima ya mobeko likonzi. Azali na pouvoir ya kokutana yemoko na bae mususu basali 100,000 signatures bakoki ko apporter ba changement na constitution. Lelo oyo tozali na nzela ya kokende na référendum pona kopesa population droit ya ko décider na article moko esika wapi alingi changer wanozolobela disposition ya article pesa biso article ozali koloba ezali article nini ndeko Jean Thierry Mosele yeba ete zela ndekoze yeba ete lelo na droit balobi eloko oyo esalami ekoki pe koboma yango eloko ekoki koboma yango ekoki pe kosalama bengi théorie de l'acte contraire. Lelo oyo constitution tozanango ezali émanation ya référendum populaire. Population congolaise lelo azali le seul responsable sur le plan politique ya kopesa nzela na existence na ya détermination ya oyo tobengi loi fondamentale. Ce n'est pas pour rien lelo oyo ngai ndeko na yo onazali en face tosala toute une cellule d'études pour analyser les faits, pour qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui a été comme mauvaise idée ou mauvaise chose à cette constitution nabiso pour que tokoma lelo na position ya kosenga ete to loba makambo mususu na mobeko likonzi mususu na kopesa banda kisande koze lelo oyo tosali répartition ya République démocratique du Congo sur 26 provinces. Sokotali fonctionnement ya ba mikili misusu. Mais ndeko Jean Thierry Mosene pona lingaki to éclairer un peu ba auditeur au bazolanda biso. On ozo kene na ba problème bolingi bo changer. Mais d'abord soubassement légal ezali ko permettre bino bozwa makanisi ya ko changer constitution. Na tunio question mais yo tangelinga ba disposition ya article 218 ezali ko lobela clairement ou etali révision en constitution na kotanga yango na li falancer article 218 lobi boye l'initiative de la révision de la constitution appartient concurremment à Liboso, au président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres du Parlement. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre
du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de la révision. C'est-à-dire, bazolobela, possibilité, il y a révision à constitution. Mais il y a un discours, nazolobela, changement à constitution. Motuna nangeza kiboye, disposition nini ya mobeko, ou ezali ko autoriser bino, lelo, kozwa discours ya koloba, to lingi to changer constitution. Tozoloba na yo lingala. Révision, changement, tozo kende na constitution, oyo lelo, population congolaise a s'approprier texte fondamental wana. Yo koki ko bengango na lopoto révision, tori ko bengango modification, tori ko bengango substantialisation. Révision, modification, changement, ezali bonnet blanc bonnet te. Ndeko na ngai. Lelo tozoloba, population congolaise azali ko se baser na oyo ekomami na article 218 na PCO référence nango. Lelo oyo soki congolais azali na kati ya ba disposition prise na article 218, notamment en ce qui concerne les 4 piliers. Il y a changement, il y a constitution, il y a révision en constitution, il y a changement. Non, révision, changement, ils ont le moroten de Thierry Mosséné. Tout même à auditeur n'a moins confusion te. Révision, ils ont apporté sémantique nango à part entière. Changement, ils ont apporté sémantique nango à part entière. Ils allaient kolobelo au mon côté. Ndekolangai, lelo oyo tangu ozali koloba révision ou changement à la constitution, ezali ko porter sur ba article ya Mobeko Likonzi. Ba changement wana ya article ya Mobeko Likonzi, lelo ko ibisangai, les 44 articles qui ont été révisés en 2011, ce n'est pas la même constitution que tu as eu en 2006. Parce que la loi donne justement... Malheureusement, nous avons la possibilité de poser aux questions. Parce que la loi... Parce que la loi donne justement la possibilité à changer. Parce que le Mobeko Likonzi a sa possibilité à réviser la constitution. Mais yo lobeli changement à la constitution au préciser donc il y a la République mon sous-sous. Déjà, aussi tout ça là, changement, il y a 44 articles. Naibisio bien, émission Salango en bilingue. Ba précision linguistique, moussou faisait difficile, mais ngana roibisa était changement et salama déjà en 2011. Sur base, il y a 44 articles. Ils ont révisé, ils ont changement, ils ont constitution, il y a février 2006, où bah modifié certaines dispositions, en 2011. Il ne s'agit pas du changement de la constitution, de lobby, de changer la constitution, je pense que vous êtes en train d'animer une confusion. La confusion est laquelle? C'est que vous êtes en train de dire que la République démocratique du Congo, selon vous, et koki sous la constitution sous-souté pour constitution oyo et l'obité et sika oyo bakomi mo changement. C'est ça. Mais oyo zoloba on a esa dictature de pensée. Parce que peuple congolais n'a pas si constitution oyo vit au travers il y a référendum. Cette possibilité là peut aussi amener une autre république, un autre changement de constitution. Vous comprenez? Parce que c'est cela la base du fonctionnement en démocratie. Donc, tant que bino besoin koloba été, ils ont un article mon côté ici comme commis changement, c'est que changement est athée. Mais de quoi on est en train de parler? C'est qu'on ne parle pas de démocratie. Le respect à la Constitution. La Constitution actuelle ne prévoit pas les mécanismes de sa destruction. Il y a une question. Il y a changer la Constitution. Malheureusement, nous avons moyen de reposer aux questions. Constitution Lulabour et lobby wapi sika wapi bako iko changer ngo. C'est les événements où la nana au-delà il y a événements voilà. Au-delà Monsieur Osé, au-delà il y a événement et le plus important est la volonté. Il y a population. Oyo wapi azali dépositaire il y a pouvoir démocratique. Et cette population là azana ba mécanisme oyo démocratie pesier pour te akokako sala changement oyo yalingi pour yenda za souverain. Et parmi ba mécanisme on a changement ezali nzela ya référendum. Ezali nzela ya référendum. La révision en constitution de koya kolobate que constitution oyo lokola na kati nango article ba komi changement ezate
c'est que qu'on change à côté. Non. Et là, on est allé penser dictatorial. Ça ne se fait pas. Voulu justement par ceux qui ont rédigé la Constitution. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça parce que l'esprit de la Constitution, c'est établir un mode de gestion basé sur la démocratie. Et la démocratie donne le pouvoir à qui? Au peuple. Et le peuple l'exerce comment? Par des mécanismes. Est-ce qu'il y a une interprétation tout ça là? Et ça, les comme interprétation tende konangai, et ça a été nzela oyo epesameli constitution oyo abotama. Et ça peka kanzela oyo kopesa constitution mususu abotama. Et ça bongo. Ce sont des théories, des principes constitutionnels. Encore que ceux qui ont des circonstances expliquent qui au salaire que la constitution est botama, situation d'agression et autres. Oui. Pour le battre que yango ne moto ça la constitution sika. Les lots oyo situation au salaire de causer que constitution sika botama izali mibale. Il y a liboso izali que tolobi il est grand temps que tout s'approprie histoire ya mboka na biso moko. Biso moko to comme ma constitution na biso sur base à ba réalité na biso sur base ya ba considération ya histoire ya mboka na biso. Deuxième élément, to se rendre compte que constitution oyo ezali na ba faille moi ebele eza na malamu kasi eza na ba faille ebele oyo lelo eza ko permettre te to ko vivre ndenge biso tozo souhaiter to vivre to ko kipe ko changer makambo ebele na kati. Voilà les deux éléments. Ndesika apina ebisakio. Soki okoti na kati ya mobeko likonzi oyo. Donc directement la question à Mibale, nini bolingi bo changer? Qu'est-ce que vous voulez changer concrètement na kati ya constitution? Voilà ndeko na ngai. Tango tovandaki na baninga tokanisaki mingi. Ya liboso tolobaki ete esengeli tozonga na 11 provinces. Parce que lelo oyo expérience ya 26 provinces et apporter plus de division entre les Congolais que des unités. Lelo ndekose na moni ba photo ebele otamoli na bamboka ba pa ebele. On te rendre compte que bato bazo kende vers ba grands ensembles plutôt que vers ba séparatisme ya mike oyo biso lelo ils ont même biso ba problème à cause ya ba séparation o esalami a ya ba province na biso lelo tozana ba problème dans toutes les provinces. Est-ce que ça pour la province nyos aujourd'hui bazan la possibilité il y a comment la réalité na bango en face que je vous parle par exemple de la grande orientale où ezalaki na chef li nango na Kisangani bandeko bazana Irumu bandeko bazana Chwapa bandeko bazana bisika ebele bazalaki obligé à komona direction na bango à partir ya Kisangani très éloigné ba entité à décision de la population. Voilà, il faut que bisoto yeba ete la première entité sur laquelle il faut se baser pour le développement de la biso et les territoires. Et non les provinces, qui sont des grands ensembles d'administration politique. Et ça va territoire osé. Et aujourd'hui, l'idée principale, il y a 26 provinces, c'est pour créer des rois télé. C'est pour avoir des provinces où on a même des provinces mono-ethniques. Est-ce que cela est un assemblage important pour la cohésion nationale? Deuxièmement, Lelo Oyo, il y a des articles dans la Constitution qui prêtent à confusion. Vous avez l'article 9, par exemple. L'article 9, l'article 9 dans la Constitution na maboko. Dans l'article 9, ezoyi bisabiso makambo, il y a biso tango tozo kola. Oze tango mususu yozalaki dani Bazoloba, l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol et le sous-sol. Ose biso tolobi, et sengeli tozonga na formule yakala. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Pour lelo oyo, nazali invité à Top Congo. Au Pessinga Kitio ici Kanavandi, j'exerce une souveraineté là où je suis assis. Mais l'inkolobate ke ebonga ezali angai. Pourquoi ba confusion ya motindo wana? Biso tolinge zonga, le sol et le sous-sol appartiennent au Congo. Deuxièmement, en ce qui concerne la création des entités, je crois que ça doit être l'article 4. Lorsqu'on dit que l'État, les nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou regroupement selon les circonstances fixées par la loi. Non.
mon cher frère. Regardez ce qui s'est passé avec la création de Minembwe comme territoire. Le ministre d'État Robert Roy s'était penché sur l'article 4, c'est constitutionnel. Mais pourquoi ça avait créé des problèmes? Il faudrait que ce genre de décision soit faite par référendum, que le peuple en décide. Autre chose, la question de la double nationalité. Quand est-ce qu'on reconnaît un Congolais selon la loi fondamentale? Congolais ali, oyo wapi, bakoko na ye to ye moko, azala membre ya ethnie moko, o ezala ki banda, après indépendance, forme en 1960 et ainsi de suite. Ou okoyi kozwango pe par acquisition. Elingi koloba ntango balobi ete Congolais azali oyo wapi bakoko na ye bazalaki na ba ethnie to ba tribu ya kala banda 60 awa. Elingi koloba ete nationalité congolaise eza pe ya makila. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on a besoin de meilleure formation, bana na biso mingi bazokende na libanda. Lobi po bazonga ba ko salisa mboka na biso awa, baza na barrière parce que on a une fermeture sur la question de la nationalité, de la double nationalité. Pourquoi ne pas accepter que l'on ne perde pas automatiquement la nationalité congolaise par l'acquisition d'une autre pour permettre à nos expatriés, à nos frères, c'est vrai que Totiaki Ango pour éviter l'infiltration, mais on peut dire que la nationalité congolaise, elle peut être double ou triple, mais sauf avec les pays frontaliers. C'est des propositions. Maintenant, lorsque vous voyez, par exemple, le chef de l'État qui est aujourd'hui en train de se plaindre sur le fait que à Keïna élection, hier a voté en janvier, mais institution il faut accompagner bazoya kozwa pouvoir vers le mois d'août ou de septembre. 8 mois de flottement. Pourquoi ne pas réfléchir à des possibilités qui permettraient que il y ait des flottements et il y ait des croisements? Par exemple, mandat à président 7 ans, mandat à parlement 5 ans. Non, mais wana ndeko Jean Thierry Moseleko. Na réflexion na ba proposition. Wana koyi déjà na nyama qui la constitution nombre ya ba mandat article 220 exactement en même temps aux opes avec exemple na faisait la respect ya o ezali déjà prévu na kati ya constitution tant aux loba ko kende na président 7 ans lokola exemple na ezo rencontrer te ba disposition à loi. Il faut oyebe lokomoko na uti ko ibiso ngo kala mingi te awa. O tozolo bezali biblia te ezali mobeko oyo bato basali tina nango basali ezali po ete engumba ekambama na ndenge ya malamu yango babengi yango pacte républicain elingi koloba te lokola be bakoma bokosimba te bokosimba kango te ata ezali kosala mabe mais yango wana nde sens ya pacte lelo républicain oyo te ndeko na ngai oyebi je vais vous faire une comparaison simple. On a la qui ne décommande pas le bakaka lokola bino boya lobby te état de droit ezali il faut qu'on respecte oyo elobami neleko oyo na États-Unis bazalaki kosalisa bakoko ngai na yo lokola ba esclave est-ce que oyebi kezalaki autorisé soko oza na moto moindo azali lokola ozali na mbelio ozali na pao ozali na Congo moto moindo azaki eloko ezaki na kati ya mibeko ya États-Unis moto aza na droit ya kozana esclave. Il fallait réviser justement pour améliorer et abolir voilà ezalaki wana mais donc indépendant exemple mibeko ekoki kozala mibeko ekoki ko simbama kasi ezali na tina nini tina ya mobeko ezali bokamba mimalamu ya mboka ya engumba. Esika wapi bino bomoni ete mobeko oyo solo ba verrouiller yango ndenge bolobi kasi ezali ndenge mobeko likondi oyo tata mokonzi ya mboka prêter serment et lobby kasi ezali kosalisa mboka te tokosuka wapi ezosalisa mboka te lolenge nini na ba pays oyo ezali développé to pesa exemple otangi États-Unis bango bazosala effort ya kokitisa nombre ya ba mandat États-Unis France bazalaki na ba 7 ans au monde na États-Unis lelo batikali na 4 ans oyo na France ezali 5 ans effort na bango ezali ya kokita mais boni koloba nombre d'années à ba mandat ezali kosala ezosalisa mboka te rapport ezali wapi ndeko Jean Thierry Moseleko erreur na biso surtout ba congolais yango wana toza na même histoire que États-Unis te
États-Unis va connaître première élection na bango indépendante na quel siècle? 18e siècle. Mais biso c'est quand? 20e siècle là, lobia. France va établir système républicain quand? Bisso, on a cessé d'être un pays colonisé quand? Ça fait à peine 64 ans, osé. Donc, lelo oyo soki tolingi to koma histoire na mibeko na biso en fonction ya vie ya ba américain. Eza lokola mwana no na ndako azo senga yo papa o lesa ye en fonction ya ba camarade na école ndenge balia ke pana. Ce qui te comprendre hypothèse na yo, longévité na pouvoir ndezali synonyme ya kobema développement. Ah, ça c'est une mauvaise interprétation. Lelo oyo proposition ezali que ba institution et république et kokalisusu ko vivre te en attendant d'autres qui sortent aussi des élections. Il peut y avoir une possibilité que chef de l'État a prêté serment, a travaillé dans le Parlement, mais pour ça, possibilité à réviser la Constitution ezali. C'est là, tozo kende te po yo lobi même sous bolobate. Non, tolobeli article verrouillé. Tolobeli article verrouillé mais que Jean-Thierry Mosenepo. Oh bande ko opposition baza robenga nyama ekila. Bokoki ko simbate, bokoki ko changer te ndenge boyoka ni esalema. Lelo oyo na kati ya constitution tokoki pe ko protéger séparation de pouvoir. Pour lelo oyo pas ezali wapi. Tozo lobaite Toza a besoin de moderniser l'institution, mais on ne comprend pas pourquoi pouvoir exécutif dans législatif va continuer à participer dans le pouvoir exécutif, dans le pouvoir judiciaire. Comment se fait-il que Bazouzi, il y a cour constitutionnel, Misato Esengeli Baote pas mon konziamboka, ou Azali pouvoir exécutif, Misato Esengeli Baote dans le parlement, ou Azali pouvoir législatif. Pourquoi pas dans la constitution, Kolobaïte et Lelo? Bazouzi ya cour constitutionnelle ba outana ordre des avocats par exemple. Nyonso wana ezali makanisi. Oyo wapi ba congolais sengeli ba maniola na ndenge na bango moko pomboka na bango ekene liboso. Tala lelo oyo gestion ya ba province na biso. Kaka ba activité mibale salamaka na ba province na biso. Motion de défiance contre le gouverneur, motion de défiance contre ba membre à bureau et assemblée provinciale. Et là, on ça la makate. Parce que nous avons utilisé mal notion de démocratie. Tala ne lokoyo, papa maréchal Mobutu Ozalaki ko nommé ba gouverneur. Tala gestion Ozalaki na époque où toza ko benga ba région ya mboka na biso. Na lelo o totie ba vote indirect oyo. Ba député, ba komi ko nyoko la ba gouverneur, des ordres continue. Encore qu'il faut lire ba rapport, il y a ba expert de l'époque pour arriver à la conclusion aux ali ko évoquer. Histoire pezali repère ya munene. Histoire réseau la kisabiso été. 1. Nomination ya gouverneur non originaire ezali parmi ba facteurs à développement ya ba région na biso kala. 2. Indépendance ya ba action ya gouverneur par rapport à l'influence politique, il y a des députés provinciaux. Ils allaient parmi les facteurs, il y a développement de la province d'Abisso. Étant donné que tu goûté expérience négative, il y a qu'à permettre l'élo de l'Assemblée provinciale où émane le gouverneur, via un vote, les bureaux de l'Assemblée, où ils allaient déstabiliser chaque fois. À cause, il y a besoin, il y a appétit personnel. Et comme il faut déstabiliser la province Nabiso, pourquoi ne pas revenir à une proposition où c'est le chef de l'État qui nomme des grands fonctionnaires comme des gouverneurs et permettre ainsi une gestion directe et exécutive sur la province. Ou réfléchir à une élection directe, il y a un gouverneur. Comme élu, n'est-il pas député, élu, n'a chef de l'État. Ba nomination à non originaire, on va rappeler ba expérience où ils allaient qui peut-être salué à l'époque, Konde Vilakikanda qui était nommé à l'Est, Luc Agalo qui était nommé na Chaba, Maman Zuzuambombo. Vous comprenez? Mais tokende na ba motuna mosusu ndeko Jean-Thierry Mosenepo. Na o nyoso tangi. Ba province gestion nango, nomination à ba non originaire, problème ya nationalité, ils allaient ba besoin à révision à constitution.
mobeko epesi bino possibilité kolanda article 218 possibilité à réviser pour nanine bosuki na révision kakate simplement parce que bomoni ozali na ba problème parce que les besoins en réforme batu ebele ba exprimer yango même pendant la période de campagne électorale surtout ba candidat président bosuki wana te mais bokomi kolobela nombre ya ba mandat ya président de la République il faut revoir ko changer constitution pour epesa lisusu possibilité na tata mokonzi ya mboka zo possibilité ya ko postuler pour na ba mandat ya sika pour nanine bosuki kaka na ba réforme te bokomi ko kende kolobela ti o etali changement ya nombre ya ba mandat alors que boyebi malamu ozali moto atanga mobeko likonzi article 220 ezali clair ezali ba disposition to ko simbate bato ba ko simbate ba politique ba ko simbate kasi ye moko ko ripe ko simbama eza ba procédure judiciaire ou eza prévu na constitution mais ne causer na ko biso boye banda débat o ebandi na remarqué biloko mibale ya liboso ba dictateur basé belé na mboka na biso oyo baza ko interdire na ba congolais ba réfléchir na moni bande ko belé à opposition baza carrément koloba boko simba constitution te boza na droit kolobela ngote eza inadmissible to kondi mape ba intimidation bongo te parce que bango bazala nommé jamais porte-parole à la population pe baza na droit te ya koloba ete ba congolais baza na temps ko réfléchir te lokola ba mesana bazelaka bapaya batindaka bango makambo kosala biso tozali conduit par volonté à peuple yami balende causé il faut kolongola na makanisi ya moto asengi bino bo réviser constitution il faut te peuple apesi mokonzi ya mboka responsabilité peuple asengi mokonzi ya mboka ndingisa si ça va pas si na talaki déclaration de Martin Fayulu responsabilité à gérer mboka mais justement dans ce sens ndeko Martin Fayulu d'ailleurs a se prononcé à lobby na responsabilité ba pesi à gérer mboka priorité à population ezali à lobby ya liboso intégrité territoriale guerre ezali na partie est du pays asala makasi ya recouvrir intégrité territoriale besoin ami balé à population ezali éradication à misère tonzala pasi eleki besoin ami sato ezali besoin à sécurité ozoka ba poche d'insécurité eleki a mobundo côté kuna ba lobby conflit communautaire mbole na balengola na province ya Chopo ba lobby ba ADF epai ba M23 epai ba nani bo epai ba lobby besoin à sécurité il y a 4 ezali respect à ba droits humains yozomona ba arrestation non so ba opposition bazali ko dénoncer il y a respect 5 ezali ba institution légitime issue des élections crédibles par rapport ya ba priorité au nyonso ondeko Martin Fayulu atangi botali malamu bolobi to le kamopanzi ya ba priorité wana to tia révision à constitution to changement d'ozoloba comme priorité de priorité na bino na union sacrée makambo ndeko Fayulu azoloba est-ce que penza manyo liango malamu yambo ete alobango nini epekisi kokanisa makambo ya mobeko likonzi na ngonga oyo bozali ko luka ba solution na makambo ya lobi Iye Martin Fayulu si azaki député national na 2011 2010 Neleko basala ki ba révision oyo ya ba 44 articles oyo ya constitution na biso na ngongo wana insécurité zaki na ST pas si zala kité est-ce que lelo oyo esika wapi mokonzi ya mboka lobby ngai na koluka susu solution pour la gratuité enseignement te ngai na koluka susu solution pour na ko bongisa ba aéroport na ba été loté makanisi nyonso makoki nyonso mboka to tiango kaka na révision constitution mais ça n'a rien à voir eza lokola yo oza na ndaku na yo oza tata moboti na libota na yo ozali kofuta la bana na okelasi na ngonga o mwana na omoko abeli yo koyebisa ete tokelena na hôpital ote po il faut na futa bino na Minerval na ngonga o mwana no abeli mususu il faut futa Minerval mur anda ko ebukani na mbulo koloba mur yo zelana no po il faut na futa Minerval na beli samwa nyonso na bomoi ya nation ezali important ezala kopesa bana kelasi ezala kopesa bana etelo ezala kofuta soda ezala kobatela mboka ezala pe kokanisa na mibeko ekotinda lobi mboka ezala malamu nyonso ezali na mutuya ezali mekeseni kasi eloko ezali kopesa besoin par exemple ya kimi andeko Jean Thierry Mosenepo
État de siège va proroger en gros semaine dans l'Assemblée nationale PCNA pour la 84e fois. Mesure exceptionnelle où les ali bongo instauré dans la province, il y a Ituri, province, il y a Nord Kivu. Oui. Vous en avez besoin qu'on change constitution. Vous en avez besoin qu'on révise la disposition. Il y a mobile qu'on les conduit au monde les ali mala monter. Mais dans il y a constitution, il y a momoko, bon ça la face dans l'article 219 où le lobby boina tanga pona ba auditeur na yo pose na biso. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Oui. Les loboye, ba projet nyo se boza nango. Botali contrainte ezali, botia mesure exceptionnelle. Bitumba pe sili na noté, pe bitumba ezali kukende, na kosi la te na lolenge tozali komona, masolo ezali kukende alors que toujours souhaité biso nyoso, et sila na lombango. Est-ce que disposition ezali ko bloquer binote, pour vous en amakoke à ko réviser te? Mais osé, biso to yebi ete bitumba yoko sila. To yebi ete kimi ekozonga na est. Na kondimate, na misala ya terrain. Ezali kosalama. Elingi kolobate ndekoze ete lelo. Elingi kolobate ete lelo. Tokozanga makanisi po na makambo etali constitution po état de siège ezali. Et puis olandaki mokonzi mboka malamu. Alobaki ezali likambo ya lombango te, kasi ezali likambo ya kokanisa. Ezali likambo ya lombango te. Elingi kolobate lelo kaka boye to longola état de siège tout te. Ezali likambo ya kokanisa. Solo lelo oyo état de siège ezali prorogé. Mais ngai nazalaka toujours convaincu que ni tete état de siège avancée significative ya banguna elingaki salama plus rapidement et même peut-être tolinga déjà to perdre Goma na Bukavu bandakala. Mais lelo ezape na importance ya kosala évaluation ya o esalami banda et banda kiti moya lelo ezali important. Likambo ya est ezali likambo ya motuya makasi. Jamais tokoki kotia ngo ensemble na makambo tali constitution na makambo tali nzala. Likambo tali nzala ezali likambo ya motu ya makasi. Likambo tali ba école ya bana ezali motu ya makasi. Nyonso ezali na motu ya ndekoze. Kasi moko te ezali ko empêcher to kanisa mosusu. Mon côté. Ndeko Jean Thierry Mosene po ngonga ezali problème monene tozara nango na ba média tozana sengo ya ko retrouver lisusu na ba semaine ezali ko ya liboso mais avant to kabwana liloba ya suka topesi Jean Thierry Mosene pour na population bazali kolanda yo ozali ko leka en tant que cadre ya union sacrée famille politique ya chef de l'État liloba nini ya suka ozali nango ya mboite to eba na okabwana nekoze sengeli ba congolais ba kongomani ba ete bato lelo bazali koloba ete mobeko likonzi ezali kosimba makapo na kotika ka mokonzi ya mboka avanda seko na pouvoir ezali lokuta monene. Félix Tshisekedi azali démocrate, vision na ye ezali po ete mboka na biso ekende liboso. Lelo oyo congolais to congolaise moko te akoki kopimela moninga nzela ya kokanisa pona kobakisa mayele na ye na oyo wapi tokoki kobenga mobeko likonzi ya bakongolais. Tobosa na tete Lumumba lobaka histoire ya Congo ekokomama na Congo pe na bakongolais bango moko. Na banza ngongango yango ekoki po ete biso moko tozwa nzela ya kokoma mobeko likonzi na biso na ndenge esengeli pe na ba réalité oyo biso bakongolais tolingi ezala na bokambemi ya mboka na biso. Bongo boye tokomi na suka ya manaka na biso top 7 tozalaki na esengo ya koyamba moko ya famille politique ya chef de l'État union sacrée Jean Thierry Mosene po o topesi botondi mingi na ndenge ya ndimi ndenge ya ndimaka ko répondre na invitation na biso ngonga nyonso tozalaka na bosenga na ye pe na bao nyonso balandi biso totondi bino botondi pe tosengi bino botikala bongo branché na ba programme ya Top Congo FM pe tokutani na poso ezali koya.